Bon, après de nous à travers au moins la bande comme si c'était ça. Voilà. Les personnes un peu mécanicien, natala comment on appelle na kotana idéologie. Voilà, nous kotana oui. Kotana on peut tout le monde peut et qui n'a pas bien. Et qui n'a pas bien. Au soit qui bambo on a osé que pour venir combien de maboko. Oui, pour ça qui au banamba mo. Au tout n'a déjà mon tout le monde quelque part. Et après on banda boy. C'est renseigné quelques jours. Voilà. Bande ko bateka. Ok. Mais ma gueule bande musu a un peu na difficulté pour la maman. Ok, c'est ça. Nzamba songaki na kutana ndeko moko apesinga ba idée na ya boye. Et ça m'a intéressé aussi na bino comme ya boye ngape na kosala ngo. Voilà, c'est ça. Ce qu'on a eu la commune maboko bandem bala mo neti oh ba bien en chariot non au salisa ki to ba tegela ki o ka boye ba et puis ba terre chariot na solo. Ah chariot c'est combien? Au sac ça chariot boye il a la $80. Non ba 5 heures. Le message que vous pouvez savoir de telle sorte que par rapport à la jeune, dans la jeune belé, il y a des fois l'exatant pour rien. Très bien. Alors, quand on va l'examen pour rien, la place que aucun ne ressort à ma cambo ya buzoba. Voilà. Tout le monde a fait un qu'on a biso, bazo qui n'a gikununa, kobo trabilo comme ça. Aux alentours de ma casse. Bien. Il faut aussi créer quelque chose. Donc on a créé nanga. Bien. Malgré au c'est quand mais on a yebi maman na sala. Bien. Parce que moi il y a régi des jours dem sur vie on fait. Si que vous de la moins cher. Ba midi on a des choses à racheter. Mais on calcule c'est pour la journée pour quand va combien. Bon to gagnara. On te regarder c'est combien. Ne mettez bon net 5h 11h combien. Et dans la parfois mon ozo net ni da bo. So ici l'union son na boko. O quand on fait 55 000. Biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika towuti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika esansel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika. Bonjour, bonsoir, Nabalagno sur Abisso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse, Moukoussé Makikebele, autrement dit, la plus courte de la presse, mais ça, comme bien à la Maradona d'Afrique, toujours dans le milieu. Et na couche comme émission, on a remercié ma boss, Dabisso Biske Bozali, boss Roni Malunda, ma boss Yannick, sans oublier notre boss checking à Londres. Pourquoi pas, on a remercié famille Mathieu, on a bon maman Laura Chou, Motema, il y a boss, les on a remercié Peba Ndeko, vraiment, oh, bah, soit les qualifiés pour s'abonner à la chaîne Yabisso Podcast, sur la chaîne des actions pour le soutien du PP na chaîne souveraine qui est là Felina to lire na bana bitike ka ndenge za la bande ko pena ba lingara bale na bana bitike ba to ba ngara basala ba don na ba Felina bo hésiter rater bo contacter biso na numéro ezara na bande de coach na pour Nzambe akopambola bino. Voilà très chers amis internautes ya biso podcast toujours na millénaire de message toujours ko c'est la bino ba découverte na cadre ba qui cherche le loyo to ko le bino ba réalité o ezara na notre capitale notre ville de Kinshasa na tongo vraiment donc ba réalité ne ba ndeko vraiment babi marem sous tongo ameli na ndakoute akoyamo na quelque part moi restaurant mo ba meli moi ti et puis micro na notre capitale bana ya ba café ba mo tamo na ba chariot oteka ka donc je peux les kanisi wana vraiment to kita awa sur le terrain tous avons na kati ya venu au pala précisément na direction Sayo entre Sayo Birmanie boni presse DG Salama awa bisika auto beta pena li solo mambeteli tina tongo ngaye en tout cas bandeko ba s'abonner na chaîne s'il vous plaît.
Pour s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast, on a ma plateforme et tout. Nous avons une page Facebook sur Yabiso Podcast, s'abonner. Nous avons na Instagram sur Yabiso Podcast, s'abonner. Nous avons na TikTok sur Yabiso Podcast, s'abonner directement. On nous envoie manger Yabiso Wana et puis on y a la chaîne YouTube Yabiso Podcast, s'abonner directement. Ceux qui ont lancé émission au monde notification et relais. Au talipé émission bandé bandé souka vraiment au aimer, au ça ils m'ont commenté, au partagé et ça fait Yabiso qui tourne ma casse. Donc banapoto, bana partout dans le monde diaspora vraiment les lobos tenus ils sont regardés. Dans la réalité dans notre capitale, tout ça on a tongo, barreta tongo, nous avons un restaurant et un bâti. Les alaga, nenge, bana café, ba motam ça va café na ba chariot, ba facilité ba te belé parce que beaucoup nous ala, aux autres nous sommes rien en ganda tika nenge zala, à partir de bango, ba na ba kopo na bango, ba test na bango ne sera dia après ba mettre sur les solo, ba mai wana ba sela ba ti wana ba zo ko ouais c'est la mai ba forage ma boulou tu es wa tu es pomme. Donc nous sommes vraiment comprendre on émission je suis avec mon caméraman José Mbungo tous allés sur le terrain ah ouais topé ça tout ma kemba nenge zala kaka ah compagnie ngai na pesa des gens traîner na ko ba bisika oyo to banana ne pas bana café bana ti ba tamusaka na ba chariot ngai très cher ami internaute. Il y a des gens papa a beaucoup ça mon temps na solo naï. Bonjour papa. Bonjour Marie. Comment on est papa? Comment on David. Papa David. Nous sommes en Kinshasa. Na ba café, ti café. Ah, bah mystique. Vraiment. Mais toi non solo, idéologie ou tu bino wat? Bon, après idéologie na zaga on à travers au moins la bande comme c'était ba terme ça. Voilà. Les pesa nga pe makanisi natala komanga pe na ko kotana idéologie. Voilà, ndo kotana oui. Kotiango pe to moni pe et qui n'a bien. Et qui n'a bien. Au cours bando ça depuis année. Bon, nada vraiment nouveau. Voilà, nouveau. Tellement il y a musala idéologie dans la capa par rapport à mutu a bandi. Voilà. Nous pas au banda sima. Donc monika ina mamuna musisi. Voilà. L'engena au sala et puis c'est moi différence na kati. Voilà, c'est ça. Ngala banda ngo ça fait déjà au deuxième mois. Deuxième mois. On a un bébé nouveau né, pénon mais non libellé. Des à la gaga. Si on n'est pas bandé en boye. Ils auront déjà l'enfant, on a beaucoup de travailler et pas mouton aux entreprises dans le monde. Expliquez sur nos côtés. Ils ont na travail pas mouton. Voilà. Ils ont un amour, na bandai na de na amour quelque part. Et bon on a voix qui et na tali on a aussi là. Parce que tu as travailler quelque part, c'est un peu différent. Voilà, c'est ça. Et on a terminé, on a mis ça on a idée voilà. Il faut faire point d'accès pour permettre à pena. Voilà. Et puis, on a dit que na kati et tout bandia. Voilà, aujourd'hui bambo on a osé pour na combien na maboko. Oui, pour ça qui au banamba mo. Au tout n'a déjà mutumo quelque part et après na banda boy. C'est renseigné quelques jours. Voilà. Bandeko bateka. OK. Mais ma bande musu a un peu na difficulté pour la maman. OK, c'est ça. Là, nzamba songaki na kutana ndeko moko apesinga ba idée na ya boye. Ça m'a intéressé aussi na bino comme ya boye ngape na kosala ngo. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a eu la combien de maboko bandem bala mo neti. Oh, ba bien en chariot non? Au salisa ki to ba tegela ki o ka boye ba et puis ba terre. Chariot na solo. Ah, chariot c'est combien? Au ça chariot boye il a $80. $80. Oh là là. Beaucoup qui n'ont pas 70, 75, ça dépend. Il y a combien de 60 pays non? Si quoi après ils sont battus à mousse, c'est comme ça non? Ouais. Ça là qui a et après, là ils sont battus à mousse. Et en dehors de ça, on a sommi ba milk et puis il a démarré. Ba milk na bino hôtel biso ba ikindi l'exhibition ba buwana. Ba po milk oh ouais uta ba bola ba lufu ba ni respirer. Par rapport à ba milk, il est différent. Il est différent na nene. Yo c'est la milk l'exhibition non. Ikini o l'exhibition là. Milk na on. Pour réaliser l'exhibition. Il a milk au capi. Au capi. Milk au capi. Bien. Et où t'as payé? Sur Hollande là, où t'as payé? Bon, même pas, on te la biso ka boye. Bon, net la d'inspiration c'est botala ka. Tu as son barango. Alors bien à bimsela à partir ya point noir. La point noir hein. Là bilo et où t'as Portugal, banini ya na ngela. Et OK. Est-ce botala la d'inspiration pour apporter la biso. Ah parce que bilo ba musuna la mela café mo bonanzela ya. Est-ce que botela nga pena minute, vous botela ngo soki 1000 francs. Nga pena botela nga pena 2000 exa minute ya. Une semaine à dimanche. Pruna. Donc, il faut la musique. Bon, dans le domaine là, ça dépend à Milik. Voilà.
Et dans le rôle, la mouton est allergique na elo mo. Voilà, c'est ça. Il y a la mouton allergique na milk mo boye. Voilà, voilà. Et si mieux était, il fait plus joli. C'est comme ça. Mais dans la mouton c'est mon là, il y a normal. Tu peux expliquer que batili le bossa là. Tu vas batili basinda le kokoto ba lipton de éclaircir so batia kala ba tenge wana. Botia pas soi. Netinga na teka tinanga normal. OK. Tango normal. Nazala mingi na sinda nanga. OK, c'est bien. Très bien. Voilà bien. Pour la café. Au café hein. Pour réaliser la bisoa, bon la bilo repena bana café ba télé la bisoa. Ya moto tchara. Ya ndeo ya bana bande musu ba tchara bilo na bango. Ya bokoko ba ya solo. Qu'est-ce bilo ni wana? Wani na bilo sona wa bikongo, bilo mo bongo. Mais netinga souvent na da minka na tangawisi. Tangawisi hein. 5 ans ana bela tangawisi. Atele tangawisi na e. Tu vois bakisara mekela ngana bakisara guto eza traité toneni. Bon, parce que ba parce que mingi tangawisi ba mélange yango na sinda. Na sinda. Et mabe ki tobe. Ah, o te ngobongo me. 1000 francs. Tela ngana meka ngo. Avant ça avant de continuer, tela ngana no na meka yango après na yoka no guba to ba yoka ka wana très cher à internaute. Bana poto Kinshasa yango. Kinshasa yango botika mambo yake non toujours kitoko. Lelo bili botika Kinshasa ba système ya bati ya ba restaurant ya banganda. Mais bande ko ba créer idéologie autant ça ba chariot na boba bimara mun ma combien et on est 4h30 non ba 5h. Dans la Kinshasa ça doit 5h na balabala. Tu as na balabala au monde bana ba café ba autant ça ba chariot na bango rechauffer pe corps na tongo wana sous le langa bosa na cope. Pour malili wana ebisanga wana ba bouillard ezo bima ngane poto esunga voilà na meka nanu na meka no te ya café ya tangawisi so na sisi o meka ngo après c'est ba commentaire to sous ça awa tu kene pe na base na restaurant ya ti na nganda ba melaka ti ba ndonga biso bele ba bimanga na tongo mususu moi ça c'est là que ti te to asa na retard en rapidité bimana autant ah na obi déjà pembe na musana ko fanda mo quelque part na meli ti na neza na ka to ko pe maman mo za quelque part awa to beta pe li solo na ika ndenge za la so ba mai bi mo sela ba ti la ka mai ni na po ba mai ya pompe ah po te zo mai ba forage na vérité il na batu pe musoma ba sa forage. Mais voilà, na ba miliki bo mabe ya. Pour moi forage déjà na sala constamment ya arriva mai ke na biso na kaza bo mai malade. Ba mère non profiter mère à sala biso tia mai forage ya. Et puis ça goût moko boya. Et ça rend goût moko boya. Donc il y a pompe les kaka. Mais forage tango melango au sentir on pega différent. Ça a différent ça goût moko boya bimisara moi ko expliquer on ça vraiment. Oh, c'est la moto, hein. Il y a aussi biliki mukebe ngali makasi bo sinda zoba la repère éclairage nati. Et logo, gaye bana poto bo ça ba commentaire donc Kinshasa ba réalité tongo. La tongo et comment on boni musu so leka muninga ye wana ba kopi penda ya bana café ba koma ko tambusa penda na Kinshasa ba tongo za rabongo. Donc idéologie toujours na on mekana no café a tongo nini tangawisi miliki na meka nanu na kono gune ko bimisa après tout ça la commenter mo ya jouer la ngani zo balu surtout mo contacter mo balu sabo non ko contacter ba nini ke sile là tota ni sikro do tena kati so sile se ko bo so pesi ngam ko fina on ko meka da mo tio mo meki de ya to meka te da mutu azoma ngaso na mela bana poto na on mela ozango wa bino te bo tsaka mo tasa muke bo tete biso awa systématique bon to mélange jus to mélange whisky ba mélange gane ba mélange nyoso to mélange sous café na mega no mke pardon Bozango Bozango moto ya idéologie uta binoa Seigneur et uta binoa uta ngano mela ngabo ina kataka na no mela ngabo tanga wiso basi et mo bino ko mo ja le roi mo gwa jus le roi jus atanga wisi et mo le roi mo crème
idéologie vous tabi pour yebo kapa mutu to yo moto créer nga mo pe souvent na zala so na zo mela on a parlé na tata tangawisi oui ça m'a bêté avec la citron la sinda ya citron non et là m'a bêté sinda là est traité déjà pe certaines maladies parce que boy so mutaza grippe makasi on va soulager attends gine hein bana poti bozela pardon très cher ami ternos babo na biso opesa ka tana 600 oka après to sola enfin so message le kopesa na nga no me na moto na ndotoka déjà le message te opesa de telle sorte que par rapport à la jeune dans la jeune belé il y a des fois bazo l'exatant pour rien très bien alors quand on va l'exatant pour rien na place que okene osala makambo ya buzoba voilà donc mon affaire bandeko na biso bazokena kikununa kobotola biloko ma ozala nzoto makasi bien il faut aussi créer quelque chose loko ngane na créer nanga bien malgré oko sekanga mais ngana yebi makambo na osala bien et makambo na osala donc oko créer na yo oyo créer lobby yango nde mutu efungela porte mosusu po lobby epesa yo accès na makambo okosala bien mais oke bana poto baoseka biso na poto biloko ezalaka te oke tamusa nini na chariot boye nayebi te bon oyo ya Congo na poto omona babatie mwa place moko boye mpona cafétéria biso balabala wana balabala etoye na wana ebelo eza balabala tookuta bato bisika bazali voilà sikoyo bobimaka aire nini bosalaka otambolaka secte nini mono kasabu otambolaka kasabu bobima to oza bacommune mosusu kokotakota mpe bon neti nga na travaille nanga mingi kasabu bima aire abima nanga parfois mona ba 5h30 ti omona ba 10h ba 11h akosisa nanga déjà epuis nazongi nanga kete donc so aussi sino ba 10h 11h ozongi parler elalaka te elalaka te atika bo riva te bino elala toba vérité jour mosusu bali bapona mo mpena kolia biloko ya balabala balela bofu elala basilaki ntina bapale eza rare bino bokomi mbanga voilà très cher ami internaute mpona kosepesa bino toujours badiaspora bana poto boza partout dans le monde wana vraiment tolasa bino baréalité ya ntongo vraiment ndenge esepasaka na notre capitale ya mboka na nde botika vraiment pendant temps ebele baréalité ekoma ti vraiment ekoma komelama mingi beaucoup plus na bana ya café batambusaka ngo bachariot awa bomonanga moni na omela transpire na toki makasi solo susi awa tokoma pa mama oyo aza na restaurant aza na siège nganda baya ape bamelaka mpena bati wana nayebi te nana chite déjà na papa awa nayebi te soki message ekozala ya kopesa epuis mwa contact kasi bili kokoyenaka mpe mutu abengi mpe oke livrele nelaka bana poto bayeba bale baflat abengi omati peti likolo pesi epe bon eloko wana nanu esalema te mais dépendaka nde par rapport mpe ya propriétaire ok seti ngai eza baplace mosusu nakendaka mwana bapère wana bazalaka na besoin nanga besoin na nga naza déjà baplace nayebi ke non soki nga nake wana bamela ti donc kobenga nde c'est un peu difficile babengaka yo mutu mosu aozela mosu aza kabine compte ava banda aozelaka yotekeli puis ocontinue na recherche ok soki obeti lisoki eza entreprise na yo ceque ozana déjà na babiloko ebele to yo moko kaka nde ogéraka nini moko déjà eza 4 ya solo ya 4 naza mpe na employé moko totravaille na ye déjà lisusu nde bato déjà tosolola ye na bango nazelaka nde nakokisa biloko epi bakontinue na bango soki bosala bogania quand même parce que mai ya régie des jours demsuvi nango yofele sucre kutu ezalaka nango moins cher bamiliki na deso ezalaka cher bete na calcule ese na journée bokanga mpe bacombien bon toganiaka oteka ndeti bacombien betenga mara 5h ti 11h bacombien ezalaka parfois mona ozobima neti ndenge eza boye so esili nyonso na maboko okokanga mpe ba 55 000 ba 50 000 wana bénéfice ya combien bon ezala mala bénéfice nango ezala mala bénéfice nango en tout cas na transpiré na toki chaleur plutôt chite na biso na yo liloba suka so ezali pour que toke mpe place mama aza na nganda ya ti liloba suki ezalaka ke tozobetaka ete mpona biso bajeune na place tovandaka ozelaka na quartier tosengaka na bato bazouta na bango babulo banini
c'est le moment où à se prendre charge. Comment on s'en sortir la vie. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de son métier, voilà, il y a que des sortes de gens. Très bien. Donc, j'ai saigné Lyonnais, où est Banini, où est Sala, où est Pesa, où est Lobby, où est la. Nous coupons l'homme, on respecte dans la société. Voilà, c'est ça. Donc, et l'homme qui est au Sala, il y a un lobby comme ça. Voilà. Donc, vous avez la fidèle et puis vous avez l'objectif et l'homme de ça et pour propager bien. Ok, merci beaucoup, tu es très gentil. Ok, tu es là, tu es là, après, tu as pas mère, tu as la mère, vous m'avez dit que idéologie. Bango, le corps bata musarate, papa n'a pas si place que bango, bana café, on tamu sababu, mais bango copito, bango ba évoluer, car bango ba na masolo kala. Bobo, vous allez toujours brancher et connecter aux gens kala. Nous dans côté déjà pas maman, tu sois maman ni la merci. Voilà très cher amis internautes, ah ce que tu yesi koyo na place masolo e bandara vraiment to ye bibi solo so bana poto bokenda poto obi ke botika ba réalité oyo et to message ko lia comme melatine ba restaurant donc la préférence na ya sucre awa poto osangisa nyoso na oyo bana ba chariot ba tamusa ba café na mère awa kanga na kata commune Kasavu na opala awa commentaire écoute na ocha sima so no maman bonjour. Bonjour maman journaliste na komoni maman. Maman Maradona de la presse. Ah ngape maman Marie. Maman Marie. Maman Marie de opala. Eh maman Marie comment on ngala ko na âge 7 ans parce que ngala ko no opala c'est qu'on la force. Ah. Force entre force na Lubumbashi. OK. Comment on a yo comme na no ibati oza kota ça c'est un plaisir. Lorsque to yé peut-être visiter ndeni makambo yeda ah. Bon, biso awa. Na sepe na mingi ndeko pesinga parole ma journaliste. Merci beaucoup maman. Et ça n'a plaisir. Voilà. Pour ndeko kitina mabele na ngana opala. Voilà. Place ba mécanicien ba vandisa ma solo na Kasavu. Voilà, c'est ça. Oh eza maman na bino, ma Marie. Oh asala ka café na opala, na ti o ba melaka ngo ba miso pe ba kenda ba poto a. Ba maître Masamba, ba mela na poto ba mela. Ba maître gouverneur Tamba ba mela. Voilà. Ba mécanicien kili ba musu ba tika ba koma na ba faire na bango. Voilà. Masolo na biso chaque tongo ezalaka wa café ti bulukutu sinda ba kwaker tala kaka. Musalo eza musalo na banyango lelo te ka ndongo lobi ma journaliste na banjango banda 1900 na OK bandi kona bosani. Bosani ya ko maman Marie ah. Non 7 pardon. Na banda depuis na 97 ans déjà. Na sayo na bandeki na sayo na teki batebele bayebi. Voilà. Na sayo na bandeki na sayo tina ndenge na komi awa. Na boti bana na musalo yo. Na kolisi ba na musalo yo. Ba sisi ba université na musalo yo. Pe mususu abimi journaliste ka na musalo. Tu es journaliste? Na journaliste na musalo. Bravo. Ba mususu ba sisi na bango ba bimi ba ke ba côté mususu. Kaka na musalo. Eza musala o négligent ngote. Voilà. Et loko esala biso passe ezaka ka ba hausse de prix ya biloko. OK. Surtout sucre. Sucre ze loko ba osanga na kwilungongo awa. Eza musika te. Voilà. Ba osala ngoka na kwilungongo awa. Tangu Mobutu azalaki biso tozo somba sucre comme pas même na $5 sachet sucre. Vraiment. Mais lelo sachet sucre comme plus que $5. Loko zo boma biso yango wana. Parce que maman Marie, maman il est bossé là bâti oh. Ngai de ma part na sel la kama ya pompe ya régie des eaux. Je vais pas dire wati wana ça maintenant bien. J'aime si banjo wati là maman la TV ça. Le té mam boli mi sabi so très cher à mettre maman Marie. Vraiment ba zo le mnezate on moni. To ça il a beaucoup plus ngai ne no mela tina bande ko to za bon na kati ya restaurant maman Marie awa. Ndinga lamba bati na spécialité a ezati. J'espère que bon on a déjà banjo to maman Marie oh za wana ni yati na ti normal. To bulukutu. Oyo ezati. Oyo ezati. Oyo eza bulukutu. Oyo eza café. OK. Café ya bumba. Omelo kangami. Omelo kangami sundeni. Eza café ya awate ya bino ya bayombe te ya bumba. Mais on va makasi. On se mélange ponge ya te.
wana vraiment on mélige toute la journée kolia souté vraiment c'est comme moi Marie on va déjà parce que ngai awa nazaka déjà 5h juste 5h juste 5h juste na bando bimisa biloko na ngai bimisi biloko na nga pa 7h oya bano omela OK voilà papa nous mais là les gars on est ensemble. Voilà. Oh, il y a le maçon, hein. Bonjour d'abord. Enregistreur. Oh, le lati, hein. Ouais, que je me suis pas bête à bader là, mais il est lati. Tika boy. Il y a solo, hein. Il est comme nous les voyants. Gayo mora. Eh, qui tient ça, to kemba, tu te libres mon nez. Pas la porte aller à l'ibabo. Yaya, la porte aller à l'ibabo. Et tu vas. Donc, on va y pommer. Ah, tu vas voir. Bien solo, hein? Bon, maman, il faut que la boulangerie, voilà, ça la carte, les aratonnes. Bama biso na mapa, soko lobi ba vente cash, au moins no mbongo te. C'est long ngande ko section na sala. Na sala commande na ngai, ya mama poto yango ozomona yango yo. Mama poto, na sali commande na ngai ya pain victoire yango yo. Voilà. Na sali commande na ngai ya koni. Na sali commande na ngai ya gâteau. Gâteau za awa. Moi gâteau za wana, commande na ngai ya gâteau. Na fin du mois tant ba futanga moi salaire na ngai. Na musala oyo. Na sombi moi dollar na tie pembeni. OK. Yango pe musala eda ngai na soma moi terrain na nga. C'est bien. Na tonga moi ndako na nga, lelo na za moi mama bayer ka na musala oyo. Na bandango depuis na ebisa ki ono na 7 titi voilà 20 bientôt. Na 7 titi lelo. Oh voilà comme ça. Nde yango moni eloko nga na mesana na ngai na vie na nga na lekisi jeunesse na nga na musala oyo. Moi na changer ngo ezate mais na meka ka période moko. Na ke zandu na teka ba mesh. Na kokaka te. Na zongi kaka. Mutamtara na no eloko na ezaka bongo. So mwamba na ngai oyo mama. Ngai nde bomoni ngai boye. Na kenda ka kosoma nguba na nga na Pascal, nguba yango. Na kenda kosoma nguba na nga na Pascal. Na zui transport na nga na kenda nguba na nga na Pascal, na Kalingi, na Niki, na zui transport na zongi yango na betaka cantine na nga oyo. Plein oyo na teka yango pendant 3 jours ici parce que au lieu mwamba yo moko senti na jour. Exacte que on a quelque chose ba sala te nga moko de bachaka ngo ba vanille mais nga chaka na kaka mungwa isili. Ah c'est bien. Kaka mungwa huile isili na suki na nga wana. Voilà. Ngi ba mindonde bele te musu solo ane sale bien te na ngoko. Voilà. Na chaka ka mungwa na che huile na beti pat ade bandi koteka na nga yango mona na clientèle na nga ya mwamba makasi. Voilà. Na bakisa kelo msute. C'est bien. Ko za bangé chimique. Na ebite ko sana nzoto ya mutu nini. Pe ya mibale na linga ngube pola te. Mais maman. Nguba ya sika ya propre tala ka ndenge na kalingi ya ndenge ezali papa journaliste. Omoni o na kalingi o nguba ya sika. Yango na kalinga ka yango na kangi ndambu na niki. Na ye koteka po mutu soka azoli yango po azonga lisu lobi. Za bon. Tu vois maman Marie, ndenge ozara tout le temps pembe na moto boye. Mais convenant ne comme là. Bon, pembe na moto tout le temps. Tozo sala ngo talaka conjecture mboka. OK. Nazalaka soki na pelisi moto na che banju na déplacer. Na koyaka katita ngotoka na bandi koteka mo ndenge na vandi nga na vandi bo. Yango eza kuna distance po na kubanga po ezala ba inconvénient belé. OK. Ebelisaka mais nga ezo garder nga na banda pendant temps mulai po nazaka penya coller serré na ngote. Bien. Nazaka mo distance nango. Ya mibale ezo bebisa ba poso moko zo mona zaka ba moto mais ko sala nini conjoncture mboka po nga na tanga na commercialiste. Voilà. Na sa musala wapi. Na ba période na biso na ba 1900 wana to sala ba commercial dactylo. C'est ça. Ba cycle court na mikola lelo na osila musala wapi. Yango na mesana kana ki commercialiste na nga na kotisi yango na commerce na nga. Olandi pama. Voilà. Soit c'est ça les gens na parmi bano bote za mona moko pour côté des gens na makambo. Mwana na nga ya mwasi waza na Lubumbashi pa sala commercial. OK. Azala pe koteka awa mais depuis akenda na Lubumbashi asa ba faire ne musuko.
oyo asuka ya mobali aza électricien awa mokomosu mpe nakozala te nde nakenda ndenge nakendaka kosomba nguba na ngai kuna ye nde atikalaka tekaka awa voilà c'est ça mais c'est ezaka vide te siko awa aussi ça déjà koteka tine wa erni teka mpe na tour apo quoi te na tour apo na teka nzoto pasi te tekaka kaka na ntongo so ekomi neti ba 11 12 na silisi soki mwa mokolo mosusu mwa nde moko oyebi kaka konzo ndenge ezalaka miso ba 13 14 nakangi na ngai na botima est ce que ti mpe melama mpe ba 12 heures ata 14h emelama ata 15h kini bayebe baza soda mo ebimi ayeba mbato la fufu amela kene na ye ata 15h bamelaka yaya yota mo ebimi la no yayo be la deuxième go tout on met la sauce na journée et arrivé comme les titres au candène banana ti o bayeti o moins de makasi donc ça musala makasi ça bena à l'aise donc on belé da tina yo dans les bon kitoko pena kitoko malewa yo da malewa te malewa so te blo mo ba 12h ba 13h ba 14h tongo de banana ti o message no pesa bana poto emsu bo ta emsu bo ba ke bino ti yango bo mela ti on kitoko te biso to mela ti wana bo meka bo sa maboke je m'excuse message no ko pesa bo ba spinga pe biso bon te la radio to mela ngo ba seka biso bon ba seka te bo mbo ko ngo ka bongo bango pe ba utaka awa to ba ile ka boye mwamba pe bango ba ebi mwamba ça mwamba do donc yango mwamba la mwamba donc kitoko biso wa moto malili ba chou atabino ba chou biso ba mwamba nde ke zongi ka mwamba la mwamba toujours pesa manzo ko santé kitoko nyasa kitoko yango pena. OK, merci beaucoup. Maman Marie, c'est quoi pour la bakopo otomelaka ezara oto omelaka to changera osokola ozomona tenge otaka mo chasser bamusu bataka mo chasser eza omoni sachet eza mabe te conseil na opesa un journaliste sachet ozomona oyo soki ozwi yango tie na kopo matière oyo basala so tie eza moto makasi matière oyo basalaka na ti ebandaka kochauffe omeli yango yango soki ezalaka bien na tie ya malili otia sachet na kopo eza bien na tie ya malili bato siko bakomprene yango asepeli botiele chasse otieli oyo mpe abi te omela bongo otieleka bongo ezalaka siko selo guna moto ndenge alingi mama savon ezali nanika yango na savon nalexi mwa eau tiede ozomona naniki na savon nalexi mwa eau tiede na bandi yango lelo te namoni teke moto expérience eza makasi makambo te bakoloba te mais pana yo tocomprendre déjà ke te soki totie sachet likolo ya kopo ntango batiaka tia moto epesaka bamaladi c'est comme ça. Voilà. Matière oyo basalaka na chasse wana eshofaka yo ozomela yango eza mbala moko maladi. Voilà, c'est ça. mavamie kutu omela na kopo boye ke otia na sachet eza tia malili. OK. Ya malili ça va. OK. Maman Tino c'est combien? Nali pesa combien? Tinanga 1000 fois kaka. 1000 fois. Te ka cher te. Mo mi baba o lo. Merci. Na noya na omela ouais. 1000 fois kaka. C'est arrivé que na koti boulot na omela. Na bité soli lo basuka ezali na mo ba dédicace pe na pour te chiter. Et puis à la prochaine to yo préparant sou na tika tite na 600 on a pesa no mo. Na waka leo. Bon. Lelo basuka ezaka pa bana poto. Voilà. Bana poto baseka biso te parce que bautaka awa. Très bien. Na mesa oyo kaka na baba o bamelaka. OK. Mais loko tozosenga kaka na bakonzi mboka batela soma ba secret. OK, secret. Os de prix à secret zoleka. Maïté Maï régie des zones régie des zones semaine esila ezako bima na mabanga. Na bazelo voilà wana na solo lokola ma ya terrasse. Mais nikolo bandi moi ko changer muke. Bikambo ya biloko nde ya os de prix ya biloko nde zo biso. C'est ça. Yo sombi secret na sachet na 10 000 oyo teki. OK no soma okuta komi 15 000. Vraiment problème. Ata yo moko to suka wapi. Basi mingi. Siko moi bénéfice ozwaka na batia misuka na bongo na capitale. Oselo te. Bana bazali ndaku poko puta kolia anga ya nzamba sunga pe. Na biki bakonzi pena ba luka solution ba mpe ko réduire dans le prix par rapport ya ba secret wana fait kita ba paye musu ba secret les gravité secret za biloko na biso mo za biloko na biso ta kunungo comme ko to bote la biso cher
Ah, moko yo, to lo barato le moro lo batu do continuer toujours. Maman a fait ma mbote hein. Déjà pas mbote. Na mbote na nga ebele na famille Liembe Mobimba. OK. Famille Liembe ma ebanga ba mbote kili kili. Voilà. Na famille Mazembe ma ebanga ba mbote kili kili. Voilà. Na famille Mobunda ba mbote kili kili na Masina na Bumba na Lisala. Voilà. Na pesi ba mbote na ba mécanicien nyoso ya opala. Voilà. Pesi ba mbote na bino moko. Merci beaucoup. TV na cordon na bino. Voilà. Caméraman, maman journaliste. Voilà, merci beaucoup. Maman, vous savez qu'on bello moso muta uti musika lingi aya omelati ana tonga roya ndenge nini. Pese itinéraire bien. Itinéraire za boy. Soko vanda kana na Masina. Tango komi na Gambela. Lo babo pe bo matanga taxi ya Sayo. Ozo ke na Sayo kiti directement lo tango koti bone moninga. OK. Soko uti bandal. Mataka ka taxi ka référence na pso ka Sayo. Sayo donc. Kiti ka Opala. Là sur la désert. Référence à ngwana face na cimetière voilà. Voilà. Merci beaucoup. Todo chité na biso voilà très cher ami internaute. Parce que zengana kanga micro ya maman pate canalaise. Merci beaucoup pour la confiance. Pe fidélité bo pesa biso le cas toujours liboso ya ba télévision pe ba téléphone na bino. Quand moi je remercie d'abord ma boss na biso parce que na grâce na bino neto yara ko sa ba découverte qui tourne ba qui cherche ton message toujours dans notre chaîne ya biso podcast. Bon moni le auto ya ki collectionner ba réalité za na terrain na tongo a na notre capitale na Kinshasa et puis que ba na poto ba na partout des monde ba diaspora bo venir dans la émission ba réalité ya kinde bo tika za na ko ne bongo. Donc événement phénomène ya romelati na tongo vraiment ba restaurant bo moni to yaki sur le terrain ba na café ba tambusa to meko so na ba to vela mama za awa to meki pe ko so na ba yiki elle ma pas meliti gaye. Bon bah ça va commentaire ça biso bena bien émission sur Koti au tali émission au liker au commenter au partager yango pe ça biso force ya ko créer les ba découverte qui tourne ba qui cherche to besoin dans notre chaîne ya biso podcast ki ngamoko te nazaki bongo na cameraman na biso Josué Mbungu mwana mukile bangengene ona mwana moko notre réalisateur yado ba sadista histoire nzambe yado ba mbote belé na pesi ba mbote ba tout vraiment ba soutenir rapena elle marre de la presse na ba commentaire na bino ça la bien ne bo like ka be mission na ça la ngabino bo partager ngo sculpture ça la bien bato pena ba soutenir ba prière ba moi hein la systématique le ko la Elodie la maintenance na bundes wana na pesi ba mbote na base privée Gloria Gonda la fille en couleur sans oublier ma famille Mialou Keren Mion Allemagne Tichi Mion à Paris sans oublier ma petite sœur chérie Sephora Mialou sans oublier notre cadet Andy Mialou pourquoi pas la mbote ba tout sur vraiment oyo ba message vraiment ko la émission sur bande tout sur la ngabino mi bande ko ba s'abonner na chaîne s'il vous plaît beaucoup tabo s'abonner na chaîne tout ça plein de formes et tout nous avons la page Facebook sur Betty Yabiso podcast s'abonner tout ça on a Instagram Yabiso podcast s'abonner tout ça on a TikTok sur Betty Yabiso podcast on s'abonner directement au on a ta chaîne YouTube au Betty Yabiso podcast s'abonner sur émission Koti alors on a notification de bimelo on va bande l'émission qui on a souka et si au sali commentaire au like au partager et puis ça biso vraiment kasi mingi mon boss on malunama mon boss Yannick malunama mon boss checking malunama grâce na minute au sala babilo qui toro vraiment on a remercié bino sans oublier maman Laura Chou motema ya boss lève base na vraiment il y a élément de la presse ngabino mingi anniversaire na ça le 8 mars nga botement journée de la femme journée ba maman ba cadeau na bino so bo poster ngai bo souhaiter ngai vraiment et ça un plaisir makasi ne lo bakaka soki non na kufite soki penzambe à la prochaine émission. Quant à moi, je vous dis bye 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 bye. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu te pesa na nkolo
obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani